So raisonner. Na juin, bakosala monument papa. Wani oza wapi wana? En tout cas na lobby te tozolanda programme ya bao bakolandela makamno surtout. Mais c'est qu'on a vu so monde entier lelo pona papa, mokili mobimba mato na souci na ye. Vraiment oh no surtout honorer biso. Oh no surtout salma pona ye, même na Poto, même partout Bruxelles, Paris, Londres, Hollande, même pas Zakaria Zali na Côte d'Ivoire kuna bango surtout bazo salango partout na Brazza. Vraiment nane loko kolobate. Yangana nazali koyemba mwanzembo azali koyemba ngana mwasi na ye likambo ezalaki pona tai ya marosa mère Frenchene oribonga na kingo e mère bonga na père. Merci babizo belé na monde entier katio maramoko na katio so toke na ocean na soko mona place babongisi pona fait beaucoup ça va monument on sala ngombango te wana so ba mekolo ba na gouvernement boyoka ba problème. So ba yepsi lomba ngwa ekoma ono ba futa ba seigneur te o boyina boyete ata la Belgique et ya yebi atini maloba David alobi ono papa na Abraham batini maloba mais papa mais ndenge nini monument ya papa mbazo sala te bazo sala budget bazo voter na parlement et aux en coulisses ba bomba na pembeni ba voter là on a sey wana au mona monument ya wana André Bakoréen Baosalango. Bakoréen, bien bozala matière mais boyebi ne bosala la ngote. Hein? Bakoréen Baosalango na Corée, oya biso moto no tsholo. Na appela litana liwa. Concert ni na ngwasa na ngoya ngopo appela litai cassé. Yo peta ngodaye ba yete olobani appela lita mutu. Non. Mawesa mawa, comprendre? Mutu en expérience sa mawa te. Mawe sera partout. Donc ma soeur tapé la porte na osa l'incapable de gérer ngo. Est-ce que vous comprenez non que non? Liwa oyele veut beaucoup de vivre la musique bazwa liwa wana ndeko ko ela pe batu msusu. Donc tout le monde ngo banda pe papa kenda. Bato bazaka na bolingo wana bazala bango suna bolingo wana te pona vivre la musique ngo ndenge bango bazako la sa bolingo wana faire papa. Tango lingi papa linga pe bana ndé baloba so lingi soso linga salité na e. Mais tout le monde bolingo wana ezala susu te. Bato va commencer la sentiment la bango nani veki ngani oya nani azana ndanga ngambuko na komone za nani abia yate ko ya pete yo pe ko dai na okaka ve mususu wana alata pantalon basi obaki oyate ko yate po yo pe ko dai kaka bon la ba pantalon basi boyo tala ba clip te tala ba clip tala ba yo tandenga telemi takuda nalati oyo za valeur ya 10 communes ni montre valeur ya 10 communes para papa na para papa na saki oyo ela Versace ndenge mona lichi oyo ela la kana kati na para papa siko saki oyo bato balika ba banina na saki ezalaka livre parcellaire à Congo evanda na kati yao donc songa na lobeli yo c'est que za papa Wemba makambo ya lingaka sana mokili maikena lingaka kopia kite yango lala ki adaya yango moni siko ba o batikali amfi maele oyo kozwa ata papa zate matiki musique epesa maele yo kingani babenga oyo nani wabali suna na zate journaliste nani oso faire gola fali pupa yo pe papa mbaba maloba malamu pona o aigle oyebi papa mbaloba ke non aigle en tout cas yembi banzembo tout balobi maloba tout mais so makamba boye sanga esala faux bolingo wana o bozo wana nde biso to soutenir bino parce que papa mbalaki saka déjà que partage ya bolingo mo ba kumisa mutu kingali me ya danger comprendre a danger ma kumisa fali na ndenga mabete wana ndenge vraiment ya logique papa mbana ba ki grand pote na koyeba nyoso na tongo aka okumisa pe misie mote voilà akumisa pe faire un album asuka akumisa faire gola ya biango tola immortaliser na mea culpa asani natango bakoko babisu bazalaka na sere Emergence One TV a tout elenga bandeko. Boyoka, puis vous ressentir. Ma voix me dit balé, Emergence One TV. C'est la parole de Yannick Dindo, le fils du roi. Puis abonnez-vous massivement. Chaîne en ligne, Emergence One TV. Tous les Gaulois, tous les gladiateurs, vous s'abonnez massivement
na Emergence TV 1 awa et pas ndeko na mido awa bo mwana ma solo ya papa Hervé bo banda yoka tous les masolo politiques masolo ya Bible masolo ya bo ezo sandisa ba congolais nyoso. Le général Audrey joueur à la table prend ça avant dans la banté vous s'abonner massivement na Emergence One TV meilleure chaîne YouTube. Ah oui, bato sate bango banani na ese bino tozana kati ya couloir Madia Koko en direct à Matonge botu nanga na zweli bino nani tozana mère Frenchen avec mère Tobeta non li solo bat ba yebi histoire benda ya Matonge bat ba yebi histoire e kumani 100% star papa Wemba 5 ans déjà depuis Atika Biso que son âme repose en paix. Vraiment papa Wemba de cœur toujours ensemble. Je suis avec mère Frenchen Mango Koto mère. Mango Koto Bayaya. Bonne santé. Santé bien, bonjour à tout le monde. Voilà. Et mère aux en direct, il y a Emergence One Télévision, voilà, partout dans le monde entier, à Bruxelles, Paris, partout dans le monde entier, où tout le temps, quand on a papa Wemba, et Koumanyo, les lois, 5 ans, tu es vraiment dans le Mabele. L'impression dans les années 5 ans déjà depuis papa Tika Bissou. Vraiment, et ça, il plaisir. Na bakonza mboka na biso sobana kin na batu bazana poto ba na intérieur pour vie azali international. Voilà. Vraiment ezali lelo 5 ans nae presque bana quartier na batu be na madame nae na bana na famille nae bazana cimetière sikoyo. Voilà. Vraiment ngai na ko bombela binote nazana pasi na motema mena osani. Tozo kabola pasi ngana bino. Nous sommes surtout à Congolais. Et là, on va mingi ça. Mais enfin, tu as te déranger parce que tu n'avais pas voulu parler par rapport à Kayamara, mon souci à Papeza. Mais tout le monde idéologie Zakaka. Ma net sur les banques, c'est ma vie. Bien, tu as biso Kento Angolo, Inzo Angolo, Bakala Angolo, Bana Angolo. Le lot, on a mis sa vie vers 15h na Saint-Joseph, Motono surtout, ouais, papa. Oh papa solo là qui naïe, papa zala qui naïe, le retour à la messe naïe, c'est 5 ans. 5 ans déjà. Mais enfin, bon souvenir yozo gardé par papa Wemba. Et depuis qu'il avait commencé la musique à Matonge, Bozaïne pendant longtemps, surtout tu es une mère Frenchienne, papa Wemba. Bon souvenir nous gardé à papa Wemba. Ngana bota bana moi on appelle ça comme moi sinaï Amazon. Moi nanga comme Amazon. Donc dès que ça na famille naïe. Olé qui na moi si amine camarade to coller si camarade total na lupang. Donc Wemba ngana zale qui naïe. Yemta salingai. On a vu faut ça reconnaissant. Donc abali moi si na misu nangai. Vraiment na ba souvenir belé pour na papa. Voilà, merci beaucoup. Mère Frenchen, bakonza mboka onamuno pesi bango merci to monipe na ba commune mingi koma soki notable ya côté wana kufi omona basalele monument. Tout le monde va saluer monument ya papa Lutumba na niveau ya Lingwala, tout le monde va saluer monument Igota Nzambi na Lemba. Bino bana Matonge, est-ce que ilika mwana boloba to boloba te? Tozo loba nazo senga mingi susu. Merci na le président Badi Banga. Vraiment yena be koko. Balingi ndekola bango pe mingi biso so bana kinto lingi mingi o bazo sala kati ya papa na journal lelo na sengi bango merci. Vraiment nan elo olobate na président Msamboka na osenga merci belé. Ndenge tozo raisonner na juin bakosala monument papa. Wani oza wapi wana? En tout cas na lobité tozolanda programme ya bakolandela makamno surtout. Mais c'est qu'on a vu so monde entier lelo pona papa mokili mobimba mato na souci na ye. Vraiment oh no surtout honorer biso. Oh no surtout salma pona ye même na Poto, même partout Bruxelles, Paris, Londres, Hollande, même pas Zakaria zali na Côte d'Ivoire kuna bango surtout bazo salango partout na Brazza. Vraiment na eloko kolobate. Yangana nazali koyemba mwanzembo azali koyemba ngana mwasi na ye likambo ezalaki pona tai ya marosa mère Frenchene
Oribonga na kingo e mera bonga na père. Merci babisou belé na monde entier. Voilà, mère Frenchen, merci beaucoup pour l'interview. Un gros merci. Et puis quelques salutations à tout Landayo, na bana, na baninga, ba collègues baza partout dans le monde entier. Bon, na pesimbo te la bandeko na baza na Paris. Qui quoi joueur Tokodi et la moi ciné biscuit na Soria leki nanga mobali. Vraiment nazane eloko kolobate na Bosco na Ntimba, ba bisou belé. Bonne journée à tous. Ba Serge Bino surtout. Na pesimbo ba bisou belé na ba bisou Kiika. Bonne journée. Ok, merci beaucoup. C'était un grand plaisir pour nous. Emergence One Télévision. Yakozalana, mère Frenchen, vraiment, Boyo qui a lobby, ce qui était important, vraiment. C'est un grand plaisir à tous. Restez toujours branchés sur Emergence One Télévision. Toza André Yama Tongelo, Toza Tibutu Awa. Toza Badbaouta cimetière, mais c'est à 15h Awa. Vraiment, tous ensemble, nous surtout na paroisse à Saint-Joseph de Matongé. Ici, il y a Beko quoi ça la Misa. Restez toujours branchés sur Emergence One Télévision. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup chers abonnés, chers amis à Emergence One Télévision. Nous sommes en direct il y a Couloir Madiakoko Matongé. Quand je parle de Couloir Madiakoko, vous comprenez directement qu'il s'agit de Papa Wemba. Aujourd'hui, c'est le 24 avril 2021. Ça fait déjà 5 ans depuis que Papa Wemba Tikabiso, raison pour laquelle Emergence One Télévision, Tokiti na terrain pour nous avoir l'impression, que vous avez réaction. Bah villageois tout ya moloka et je suis Tariq Ngang le richissime journaliste en Zambie ndena mesanara kozana bi ntango nyonso. Je dis un grand merci à mon ami bienvenue Rossignol le mannequin de Lyon Muta Kangi Ronald Mobimba. Plein de bonnes choses à toi le autres mambo Papa Wemba spécial Papa Wemba na kati ya Emergence One Télévision. Sans plus tarder déjà bah intervenant ba ndoleka leka ba pesa déjà bah point de vue na bango to ba comment est-ce que Papa Wemba va revivre na ba na Matongé. Quelle a été la vie de Papa Wemba? Déjà je vais faire un appel à mon premier intervenant. Déjà j'ai dit bonjour papa. Bonjour. Bonne santé. Ouais, ça va. Kombonani et puis présentez-vous. Ngai. La caméra. Comme on a Lario. Fakumputu Alario. Fakumputu naza moko ya ba généraux ya village Molokai. Vraiment c'est un grand plaisir pour nous et couvrir 5e anniversaire ya Liwa ya Papa Wemba. Tokuto nakata couloir. 5 ans déjà depuis Papa Wemba Koufa, un précieux année. En tout cas, j'ai de larmes aux yeux. Voilà. Jour pour jour, 5 ans yango et koki. Vraiment, matanga ezalaka pona bapaya. Mais pona biso bakolo masolo ndengo kuti biso na couloir Madiakoko toza na hommage il y a 5 ans il y a anniversaire il y a beaucoup. Alors pona yango mingi ya koloba ezate vieux azalaki icône, vieux azalaki un grand artiste, une légende. Donc légende de la musique congolaise sur le plan national et sur le plan international. Depuis vieux beaucoup la koufa na bima ensousouté. Oh, nous les bébés na okende wapi. Musique nini kitoko ngala ko bima na yoka. Mais atika héritage pas ba petit ni bazé belé. Ah voilà. On rappelle ngai. Omoni vieux azalaki na anti polémique. Vieux ayemba na mutu nyonso. Ayemba na Petit Nejibe, ayemba na Bailo, voilà, que je salue à passant, Songambeli, ayemba na ye, donc, vie à salut à Koraï Kosala. Mais lelo libulu oyo vertical libiso, il y a musique congolaise, pour la zipa yango, na ba critère, na ba qualité, aïe nango za mobulu. Alors, programme na opé sabino à lelo, via Koufagi lelo le 24 na 5 heures na Abidjan. Un certain dimanche. Et voilà, mais lelo tombé vendredi et samedi. 5 ans, jour pour jour. Mais hommage wana partout au monde. Nous allons célébrer, nous allons rendre hommage. Il y a grand prêtre. 100% Bakala Diakouba.
l'union koya tembe Mouzé Foulangenge 100% star 100% star couloir Madiakoko yango yoti voilà bino mo bomoni ndenge baby alors programme ali ba villageois bazana cimetière na nécropole na métropole ba rotika ba genre de fleurs ba bongisa et puis après-midi tozana messe na Saint-Joseph Yamatonge messe ozala célébrer na monsieur Abbé Coco les célèbres Abbé Coco voilà boyebi voilà et puis après boyebi kaka le vieux Foulangenge 5 ans jour pour jour yango yo vieux soki ba bio lamuka vraiment ndenge ozalaki na ndenge okomona s'excuser potozo bunda pona yo bomonaka je suis tout en Kendall à Jimmy Weston bagarre yo et aussi la tête religion toujours azona komi nango na betaka kaka aussi bien vraiment eza charge tozala ba grand prêtre Sadira ba grand prêtre Patila Chopo voilà ciseaux d'or salon Ndoumé yepe akoya po tenio ya beti malgré ngai na yeme bitumbeza makasi je salue l'honorable don de Kikiri à la place tozali ya petite sœur na biso Rachel voilà Petro ça le rapport couloir de temps en temps et ça aura toujours l'actualité olingi mutuan taba olingi makoso on a un peu de pommes de terre espace chez Rachel voilà vraiment minga kolobeate vient à otika la icône incontournable la musique congolaise vraiment awana ali nazolela mais tellement na leli trop ma ezobimate via lobaki bako lelanga pe bokanisanga yango tozo lele na forme na bilamba obi comment nango naza na chemise mais est compliqué ba costume et soit décor ali soit benda Kendall à Jimmy Weston beta www.com Jimmy Weston Kendall a opé au prix donc minga kolobeate monture les Mont Blanc donc boyebi kaka bana Paris voilà Shiro Tamala Evariste Kanda Bolenge Switzerland na Suisse Kolo Kroko fou les Jackie de Melun Bolé la vie partout Nangola na Brazza partout avec mon compatriote Asitumbo na Bossanité. Merci. Voilà, merci beaucoup les Vélario, c'est un grand plaisir joyeux sur Émergence One Télévision. Nous vous souhaitons plein de bonnes choses également. On est ensemble Tozana Bino dans Metz, Tina Boutou Tozana Bino. Voilà, merci beaucoup. Abuka Kiligale ya Kaluji na ya kome ba play fale na tele manango na ndule wana mbila mina pale masabatindi kaye uta azwa lupemba azwa kiboba batate bamiyake bayama moto batime Weston oyo ya bino Vélangaï Vélario Yango. Voilà, merci beaucoup. Bana poto, bana partout dans le monde, bomoni idéologie et zalikar. Religion qui tient dina mungongo. Kunanga na forme. Bama salanga ba shadira bali, ba patila chopo bali. So kroko yate. Cercueil au kendete. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes en direct de Matonge, vous comprendre Rara, vous comprendre hein. En direct de Matonge, il y a qui chasse avec comment du système moto, ba moto. Tokataka déjà, tokata mido, tokataka tozo rabatu nangambu, hein, tozo rabatu nangambu déjà, yo ebikara. Bonjour maman. Vous le battez.
Bonjour. C'est l'action. Bonjour. Bonjour. C'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver ici à Couloir Badiako, précisément Matongé. Nous sommes là pour les 5 ans et à mort, il y a Papa Wemba. Impressionnant les années. Bon, c'est triste, ça fait mal au cœur. Ce matin, avant de sortir, j'ai même pleuré. Parce que le but d'un concert. Et puis j'avais beaucoup pensé à lui, j'avais senti sa présence, même son parfum. Voilà. Et aujourd'hui, ce matin, avant de sortir, j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré, mais bon. Tant qu'il y a l'homme soutien, à sa Kei et sa Kenda, c'est vrai qu'il reste toujours vivant dans nos cœurs. Parce que ce qu'il est là, vous voyez, dans la caméra, parce que ça veut dire que il vit toujours dans vos cœurs et dans nos cœurs. Donc, voilà, merci beaucoup. Maintenant, quels sont les souvenirs que vous gardez de Papa Wemba en tant que fan, en tant que congolaise également? Je suis fan de Papa. Donc, si je suis devenue ce que je suis devenue aujourd'hui, c'est grâce à Papa Wemba. Donc, Azwanga mineur, c'était mon papa. Il m'a beaucoup la kinga, il m'a comme singa moi, na comme moi na maboko nae. Tinda ndenga kenda na maboko nanga. Donc, naza va souvenir belé parce que moitié a vie nanga mo na passé on na maboko nae. Donc, partout où il était, j'étais avec lui. Presque tout ce qu'il faisait, j'étais là avec lui. La semaine, encore on en a pendant 6 fois la semaine. Donc, voilà, j'ai passé plus de 16 ans avec lui. Voilà, plus de 16 ans avec lui. Vous étiez ensemble avec lui à Abidjan, les jours où il avait succombé dans le concert. Maintenant, quels sont les... Je sais bien que c'est une triste histoire, mais tu peux nous dire un petit mot par rapport à ça? Il y a Pati Nature pour bonjour. Donc c'est vraiment triste, c'était triste. Bon, les solos na solo solo langote. Normalement ça la effort ya koleka na betap mususu ya kosama ka mususu. Nenga suko sola penza masolo ante pona vanda ki bane belé na raisonnaka na omanga ka ezo memanga na ko avancer te quoi. Voilà, yango na linga ka suko beta masolo wana te. Ba o balingi ba mona ba ye ba su ndenge leka ki suko ba beti na internet. Le 24 novembre 2016 et le 24 avril 2016, bah comment on a mis surtout. En tout cas pour la corrélater en gros, je suis désolé. Na kokakate sous. Merci beaucoup Tozio en pleine route Tozio Kene. Vraiment c'est un grand plaisir pour nous. Merci beaucoup. Donc dans notre passeport nanga et voilà. Voilà, programme Lelo c'est comment? Alors pour la Lelo makamba Lelo to ça qui en lobby on teleka Lelo. Donc Lelo to ça off. Tozozong sera mémoire na makambo mais sinon na pas comme makambo ça qui le bien on te leka. C'est bon, merci beaucoup. Merci. Voilà fidèles internautes et c'est bon. Voilà fidèles internautes toujours dans le cadre il y a journal le 24 avril 2021, 5 ans depuis que Papa Wemba nous a quittés. Nous sommes en plein couloir Madiakoko, nous sommes avec et staff Mobimba ya Papa Wemba. Je suis avec le vieux Ndoumé. Bonjour. Ouais, bonjour. Bonne santé. Très bien, bon yo. Ouais, Kimezali, tu écoutes en plein Nzelo Fandi, mais Babilamboula Tibangi sont à bon, on s'appelle Mtatongian. Ils ont des couturiers Mtatongian italien. Je vais bailler la boire à Raye. Aza italien, tu as à 20. Parmi les 20, c'est bon, c'est qu'on a ça abonné. Il y a un monde en côté. Il y a un monde qui a Fiji à Papa Wemba. Ils ont ici, Babambité, ils ont ici. Italien, ils ont couturier, ils ont un bon belé. À ton gars qui a un rapport dans le hommage, j'avais beaucoup. 20 kaka ya pamba. Dans le monde entier, tu as 20. Maman, il y a tout dans la mer Amazon. Ngana kati wana oyo yaye oyo ya babi bato ya bouvé beaucoup voilà soza mutu na été ba pesa on te bimi kaka yango yaki déjà mais bimi lelo. Voilà 5 ans après la mort de papa, vos impressions anini par rapport à ça? Tout ça la bonne matanga ici la rater ba oyo akolomboka ba koloma belé ya za mona litonge to le la rati lelo so ba date ngo koki ba le 24 ma mi se ba no bima le 23
bamasa mosusu na minute oyo baza na cimetière biso lotikali mpona okenge na temple po omoni okoya ngulungulu il faut kutana déjà ozo comprendre yango omoni biso to 20 ozela bato mosusu badéplore na cimetière bamoni absence ya baartiste émicien mpe mo ebele surtout baartiste oyo bayebana baye te mais baza na baoccupation na bango te baza na baoccupation na bango ntango mosusu ye mpe wana alingaka ya kuna ndeko ne akufi aoya kuna ndeni ongo ozoye mabe babai na bino matanga ase esilaki mpona bapaya tika biso moko te kana otalaka cimetière na biso so boke te osani baza na baoccupation na bango kozwa bango mabe te ozo comprendre. Voilà. Voilà un dernier mot par rapport à tous les fans. Nayebi que en Angleterre héros masalanga Eric Titi. Avant d'ici ma solo na venanga José Mogege. Na Zakuna boina boy. Na France pe ndenge moko. Nzuzi ya sawa na ba caprice bango tout ba vandi na ba jitali zangwa. Ba vandi bazo solo ka ma solo. Programme lelo c'est comment après cimetière? Le programme yali po ba mamoyo. Ngape na saka invité. Ngape invité ngaka programme eza pa mamoyo non ba sali moloko na bango bra ko ngwa oya ko couvrir ba manifestation ngo no momoni donc so que ça écoute couvre fêté na ba 21h on ngo mona masolo mususu mais na yebi ke facha za na makambe belé président république son excellence azana makambe belé mais il ka yebi masolo peut-être jour anniversaire à Via Botamagi na le 14 juin. Juin ou juillet? Juin. Donc ma cambe rose à la retour. Merci beaucoup maman, un mot par rapport à le route en plein Matongé, 5 ans depuis que papa est battu. Ozali na nuna motema ozali esika na pesa ya ndoto. Mais c'est un à 15 ans, surtout outil mes ndetoé, tu vandi masole vandi awa. Bra Congo ocha podium awa, donc milulu ezali awa. Donc oh nyonso a musika benda na ya radisha. Ba vi fezolo bara na mo linette à Prada. Ah, oh eza griffith. Papa tire la bisoti. Papa tire la biso ba kunga. Ah eza jeté. Faut tcha ba griffe ndo ya non. So na griffe te vanda na ndako. Religion qui tendi gars. Au moins ndé na lati te. Soit jini na lati. Alobi beno bozomona cours oyo professeur atikala kopesa. Soko moni lelo yo bato bazobongisa ba pantalon a régler ngo bien ke après on na gambela. Akela ngo pa couturier mo na pembeni. Baka munu mesure. Abando taya ngo ngaza taya ngo ba buluni. Hein? Kasi baka mo fait beaucoup la tikati. Ba soupa na on ya kasuta. Oh mais comment? Ngala ko la tata sapatu numéro 45. Mo sentir en côté. Ah, papa. On t'a tiré bien makambo bien, lobi na bino ke boke neke chiki. Bona ta bien. Okata suki bien, bo chaka parfum de la propre. Et dans muke. Ah. Bien faut ça les livrer. Voilà, merci beaucoup. Un dernier mot présentation de Baye. Non mais la saluer bien tout. Vous allez bienvenue sur Boye à la Litonge le 14. Les lobos qui la personne nous bisous mon bakolo ma belle to lelana nous. Ndenge za la kaka. Le 14 juin, au PS avec nos cartes, invitation Moroya. Tous les zélateurs bon ça na vieux Pinto. Là ba vieux na biso ba Macédoine. Surtout bon si na bango. Ndeto boye ba nento sala. Oya tikala ndenge vieux za koloba. Ba vieux na biso ba nani ba vieux ya ngambo wana ko ba nani. Vela de kikiri. Ah, on doit comprendre ma solongo. On m'a dit vieux. Voilà, ba pile beaucoup ba va na donc ça vient vandi, vieux fa vanda pembeni. Ba be coco, bango tout banini ba. Ah ben. Non, pas si bien encore en botte. Balatite. Nous mais bilamba Jean-Paul Gauthier na ya wate. Oh wana na yebito so bazu en Ciao. Merci beaucoup. Toujours tu continuer avec le V Patinacho pour vraiment. Bonjour Mukolo. Bonjour. Et tu écoutes on a Matongé, déjà Matongé Zerbino, 5 ans après la mort de Papa Wemba. Quelles sont vos impressions par rapport à ça? Bon, V à Daya Zapper, à la Vienne Abisso,
aza vraiment neti koko na nga quoi akufa mpo ngai nabotama na matonge me na évolua na lemba après na yesu matonge po mama na nga aza mwana matonge papa na nga mwana lemba na neti mwana dekomi nayokaki eza kote na biso quartier nakolela nauti ndako nakosala manzaka lokwa nakosala manzaka nakutani mpe na événement heureusement nayebaki ke événement ekozala nabeteli bango moni lichi nango bilamba tu bato bakolata awa ekoka na lichi o te bato tu baza na mikili bato tu baza na poto bayebi ela tojega bana DG Gabane original ozo ato ana ngoka ngai verambo esili na petit na biso nino bayemba na fali ye pala tango na nzemba likolo ngai siko na soma ngo pa masala nga mobuwe amuta mbongo na mikili pire masala nga robingele azana Paris azana chantier awa ezanga mo balar mobuwe na futeli mbongo na epo basilisele chantier alende apenga chemise na valeur mbongo na pesaki mama na liti bato poto bayebi oyo ata bakosimo bato balati biloko awa dona ganye bango na chemise kaka chemise azocheka bana eya na catalogue tunati bato poto baotala miso baobenga mino baoyebisa bino. Voilà, merci beaucoup, c'était un grand plaisir pour nous. Tu sais, Pelitara Matonge, tu l'eli papa kana kiteni. Kitoko. Et puis dans la lunette, il y a un peu rarement. Oh papa langa, a comme un colo mais dans la forme aux hommes. Oh ça c'est Gucci. Oh Tomia Ifidje. On a Nicolo, Raf, Punda, Nambati Petomi. Don de Kikiri. Voilà, merci beaucoup. Ambiance à Matonge, voilà. Nazonge le vient d'où on a lobby, hein. Oyebi, Mami Ser, à Oti Paris, Ayaki, à la cimetière à Zoya, Mami Ser, Mama Ketina. Ambassadeur Mwamba, Azalia Wayagi juste pour la Makamboyo. Mais je crois bien qu'il y a un bango mais on dit Azali. Délégation Yaki, Nazalaki na Mutulangai, Dadi Soso. Ah, la vie n'a la bolse, tu as la bango kuna. Tu as la bango baïgi rapport à Makamboyo. Karaté Barozala. Mais pourquoi la musique a été. Oh, ils ont matongé. Vieux à l'obaki likamomoko, ata venir kalobango. Bolé la té. Bola attendez. Yo batuna. Est-ce que via l'obaki bolé là? Tolé la té tolata. Vous comprenez? Tobi que bolata kalabino toyebi mais so bozo kota matongo toyebi ne bo changer ba démarche. Bo boyebi que ah yasuka. Mamango ne bandao. Eza ko lisate? Ate ba quartier périphérique aux permis dans l'étonge ba yebi que sans l'étonge le royati. Vous comprenez? Ba fio ba ndako yemba ba musicien ba ndako balande ko yemba biso ne photo ndima bango après ba bengi bon ba chanteur. Vous comprenez? Donc tous en la bino wa bon la fille après une année to le la rara le 24 mais les lots vient bêter 5 ans. Il y a un monument à monsieur Banego Mabana le 24. Donc si les loyo nazo le la net ngando na samai pinzo les omona na té. Voilà, un dernier, j'avais une question. Bah notable et bah commune et belé sur bah Koufi. Bah Luka bah c'est là bah monument tout le monde qui le tumba na lingwala, igo tanzan bah c'est là na lemba. La matonge c'est comme si vous. Nakatio maramoko, nakatio. So toke na oceanation ko mona place ba bongisi pour na faire beaucoup. Les ba monument on sala ngombango te. So ba yepsi lombango e comme on ba futa ba enseignant te o boyina boyete. Ata la Belgique. Et ya yebi. Atini maloba David alobi non papa na Abraham batini maloba mais papa mais ndenge nini monument ya papa mbazo sala te. Bazo sala budget bazo voter na parlement et aux en coulisses ba bomba na pembeni ba voter là on a sey wana au mona monument ya wana
André Bacoréen bosala ngo. Congolais te me Bacoréen. Bacoréen bino bozala matière mais boyebi ne bosala la ngote. Hein? Bacoréen bosala ngo na Corée oya biso moto no zongo na tongo no zongo na e a chrétien. Donc no kamatango na nini. Papa moi te ke atuti. Ozo pona ngona accident. Doublé yet. Alors, Bolimbisi, pour dans la couloir à bouteille, l'ambiance. Azonga Sima. Naïmba na katikati divino comme Sangalanga bulingi ba mama oh kamatani bosikitaka yeba na sufraka on a les kambwango. Merci beaucoup. Vous comprenez, c'est l'ambiance du terrain. Nous sommes à Matongé précisément couleur Badiakoko, Mido. Moi vers le matin, dernier mot. C'est bon, mère. Ouais. Bonjour. Nous sommes là pour le 5e anniversaire. Il y a mort, il y a Papa Wemba. Donc, tu es en plein Matongé. Un mot par rapport à ça. Bon, c'est parce que c'est un village Nabiso. Le 24 avril. Vous voyez, vous aimez aux Anga. Oui, c'est donc il y a Koufa Tigabiso. Donc, je joue en haut. Je suis en papa est au Kende. Je suis au Kolomdaku. C'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup. 5 ans après, et qui retenir de cette disparition après 5 ans? Bon, on a la dernière qui est pas là, oui. On a la coufonneté. On a une aventure. Un bon moment, c'est comme ça. Mais dommage, c'est solo. On peut toujours rendre grâce à Dieu. Un mot par rapport à tous les villageois, on va disséminer à travers le monde. Bon, à un moment, on est au villageois sur place Bazali. Bazo Kansaye, surtout le 24 à l'élo. Villageois Nyoso, partout à Zali, Nengo le Biwana. Bazo Kansa beaucoup. Et en tout cas, à Vidate, Azara, par ses chansons, par ses œuvres, en tout cas Azali. Azali. Voilà, merci beaucoup. Ok, merci. Okay. Voilà, c'est un grand plaisir pour nous. Il y a en plein Matongé, vous comprenez l'ambiance à Matongé. Matongé, quartier historique, quartier au Papa Mbasala Maramoudan. Vous comprenez, Matongé, c'est Matongé. Papa Mbababa Lobo, mais Matongé, c'est l'ambiance, l'ambiance du direct des Alara. C'est un grand plaisir pour nous. Nous sommes en plein Matongé là-bas. Il y a avenue Oshoué de l'autre côté. Mis deux heures après immeuble à quadra. Et ce qu'il là, Saint-James Rolls, il y a Kofi Olomide en Ngobomona. Couleur Badia Coco dans le stadion Oshoué, Massimanimba, Lokola, Makanba. Et Bandara Oshoué, Lokolama, Kanda, avenue du stade, Bokote, Bolia, ainsi de suite. De l'autre côté, il y a Oshoué. Louosi, Massimani, mais puis à venir sur Pozo. Voilà, Pozo. Nous connaissons bien Kinshasa parce que tu es à Kinshasa. Vraiment, c'est un grand plaisir, Bonomo Bomona. Ambiance à Matongé. Matongé, c'est Matongé. Et restez toujours branchés sur Émergence One Télévision pour on a besoin toujours d'actualité. Au cœur, il y a Matongé. Merci beaucoup. Voilà, Matongé, c'est Matongé. Toujours dans le Matongé avec les villageois, donc Makambweza et Rosaranate. Bon, moi, dans Émergence One Télévision, je suis avec un villageois. Il est venu précisément de Libreville. Il m'a expliqué, Bino, uniquement pour le 5e anniversaire à papa. Bonjour, papa. Bonjour. Bonne santé. Santé, Pépele. Monica Bazare, Zomonana. Midozora Bazarako. Naba Yoshi. Ok, et Yoshi. Nouvelle coupe. Et Bimika Mikokolo. Voilà. Il y a un mot qui est là, mon papa. Nous sommes là, Azado la D, la Lassin. Oui, Azado, grâce à Junior Madeda, grand prêtre dans la France. Voilà, il y a un salado, roi Azalado, la Kachakin. Voilà, tu es venu précisément de Libreville. Pour honorer 5e anniversaire, il y a Papa Wemba. Voilà. Après 5 ans, impression les années. Les années passent dans la Kachamontema parce que
moi j'ai grandi avec Papa Wemba. Papa Wemba a bandi vivre la musique en 1977. Ah, j'ai la botami. 77. Dans sa villageois à Matongé, Papa Wemba memi ngai na sakai na Papa Wemba tinde la Koliboy. Donc ça les véritables garçons de Matongé, les villageois. Donc Papa Wemba tout le temps abandonné sa biso. Topo ça la idéologie toujours propre. Idéologie dont il y a la Matongé propre. Et ça biso forme et ça la 3 couleurs. Climat bimbaye bien côté. Forme et ça la 3 couleurs et ça la 2 couleurs et ça la couleur moko et sili. Sur beti 4 couleurs au bimili banda. Bimili banda. Faut banda on va ça 3 couleurs. Donc biso dans ça bana Matongé à Tongo. Oh papa Wemba boko libiso to kolido na maboko ya Papa Wemba. Je suis né grandi na maboko ya Papa Wemba. Tant papa kufa ki ozaki na Libreville bien na Kinshasa. Nazaki na Gabon. Na Gabon bozwa ki yango ndenge nini? Na Gabon c'est la biso passe mais donc ça la ki organisation. Organisation ba villageois ya Gabon. Ya villageois dans la Gabon. Voilà. Na ba le véritable garçon de Matongé. Le véritable garçon de Matongé ya Libreville. To sala ki yango kuna makambeleka kitoko. Le ki kitoko. Mais to monike ba fo bana Matongé ba côté belé. Banani wana liso. E belé ba côté awuti ngaba ayeka koto ngambo la Matongé. Ngabe sambo be po. Yango ndesko tozo kanga bango. Ngabe za ba DJ Nzongo mokonza ngaba grâce. Voilà. Baye baraté e belé baye baraté nyako sa sambo la Matongé. E belé baye bango te. Mo Matongé na mbele. Moi la Matongé. Nyakos idéologie wana e bandaki pa ya Nyakos e koti na Papa Wemba ezwi na biso ndongo monaka ba Sankara wana Papa eza do ba vila biso do ba wera balanda idéologie ya Papa Wemba biso pa tosaka do na Sankara na biso e bele ba habité au moins lelo nazo fungola bino Sankara na biso Sankara na biso ezalaka le petit makambo bobi petit makambo Sankara Papa Wemba nde yo wana. Voilà, après ça, idéologie et Robimana Noujak. Nadou, Katumba. Au monde idéologie, dans tout dans le monde là-bas, voilà, Wenge la nyos fait ça idéologie à Papa Wemba. Babyloro o bango tout, salango papa salango kala. Voilà. Voilà, moi na Matongé, Torotika Bouete, Olaxi Lamba, Bazo Benser, pas moi Yoji nouvelle collection, mais à tato kata moi Konga Moukier. Tu as extrait à papa parce que tu es villageois. Un villageois soit l'accès Lamba na souka il faut tigata moi Konga. Ouais, pour nous Yemba lobby to saki dans le concert et puis c'est un mawate ba tchenje ma Papa Wemba. Tangi ma papa zolela. Ngana bungi nzela donc talagara. Donc nako karaté et puis ça nga passivement. Soki na bina yembe pe ça nga passé. Ça repasse. Pe ça nga passé. Tangi so yemba ka su maman na biso. Chérie Maria lelo ah tika. Voilà un dernier mot, un message à tous les bana poto Bolanda yo baza surtout bis na bino yo uti Gabon bana Gabon Bolanda yo message par rapport à ça la kitoko. Ouais, na sepeli na bana Gabon ndenge ba pesinga vraiment longonya vraiment na futi billet na yeti Kinshasa pour na chérie Izimis. Mbote dans na Gabon. Na sepeli a trop. Ah vraiment dans la kini na sepeli dans la staff ndenge c'est le kala. Na Paris la pesi junior Madeda Mbote. Jean-Jacques Kinkela Mbote Poitiers Bino Nyonso Bambote naye ko se présenter ba villageois awa na uti Gabon na la Kini pour le 5e anniversaire à Papa Wemba. Voilà, toujours idéologie Papa Wemba et bisaka biso avant d'aller à l'Obarango idéologie to tika yango te forme toujours kitendi propre bien bazara do ba Yoshi nouvelle collection Bazu wapi voilà. Oui, bimik, ngamo nazala ngwa. Voilà, merci beaucoup, c'était un grand plaisir pour nous d'avoir sur Émergence One Télévision. Vous comprenez tout ça. Émergence One Télévision. Totine le lien au total là. Partagez le lien à Nezalara. Voilà, merci beaucoup à tous les abonnés à Émergence One Télévision. Nous sommes en direct de Matongé. Ah oui, comme je vous disais, toujours dans la ambiance, il y a direct à Matongé. Dans le cadre des 5e anniversaire, il y a mort, il y a Papa Wemba.
nous sommes en train de célébrer, de commémorer Papa Wemba 5 ans après sa disparition. Et là, on est encore retenir sur le plan musical, sur le plan Yassa, Papa Wemba qui bien coiffé, bien parfumé, Batebele va retenir, Babilo Kouana. Vraiment, nous sommes en direct des Matongé, comme je vous disais. Nous avons pu interviewer plusieurs personnes. Je suis avec Bailo Star. Bailo Star, ou surtout Boyebi, Papa Wemba, Bimisa na ba clip. Donc, degré, tous les années, Azo PC, la Awa. Restez toujours branchés sur Émergence One Télévision. Là, je profite de dire un grand merci à tous les bana, Baba Potognon surtout, et bienvenue au Signal, le mannequin de Lyon. Mutakangi Ronald pour Bimba, plein de bonnes choses à toi. Architecte et jury, tant si on est ensemble, nous sommes en direct des Matongé, de Makambo. Là, je vous annonce déjà Bailo Star, Bailo Star. Ouais, Massalangaye. Bonjour. Moussala Bozo Sala Kitoko. Voilà. Bonne santé. Ouais, santé Kitoko, Boni. Voilà, Bailo Star, nous sommes en plein Matongé, au Koutio, le Leza. 5e anniversaire depuis Papa Wemba Tikabiso et Koumani 100% star Bakala Diakuba Oyo Zaki déjà pembe naye abimso na ba clip au salon Mamba danger. Impression nos amis par rapport les 5 ans Papa Tikabiso passi na motema Torumo yo keka na banzembo yo ezarande. Merci à trop de Boye Awa pour aux images Alain Kourou. Voilà. Oh Jiba bien les grands prêtres idoles naé voilà. Les formateurs des idoles. Voilà. Donc cela veut dire que Missé Belé comme un grand date date historique partout dans le monde. Tout ok date historique Missé Belé bien mais bayakate et aussi on va bien bango. Tu as bien poste na binote. Boya na bino pété. Boroyate. Boroya pété botika la péroyate. Ouais, venez masalanga fali pour pas faire rigola. Va vieux bozi bakulutu voilà za collègue na bino mais jamais boya ni jour ya anivi ya vieux beaucoup de insister mawa o moko ya biso tozaki ni na bomoi mais comme mutema mabe abo so bino so bokufi ba date historique na bino bato bakokanga ngondenge nini ozomona dans matanga bakabolaka mawa bino bozomona ngolo anniversaire eza bonane te eza place ya mawa ba oya ye bayaka souci pourquoi ndeti kulutu na biso redi à miss asala ta 5 ya ko toyebite soko ko yata na messe ozo comprendre bana bengaki jibe bia ko participer soko ayete ayepete asa Olomide ayaka te yeko to bengana etongo ennemi juré ya Papa Wemba c'est Kofi Olomide ayebite na lobelaka yango ngam na bengana na matanga Papa Wemba ayaka te parce que ennemi juré Wemba kupa na kanda na ye akoko yaka pete toza na posa na ye pete ayaka ne pete aza pe danger te autani na moloka pour jamais Papa Wemba na apprendre chez Kofi Olomide. Yenda yaki ko apprendre et pas Papa Wemba. Vous comprenez? Oui, merci à trop. Toza a toujours stable le 24 avril. Donc banagnon sur monde entier au boyebite Papa Wemba kufa le lot. Faut se participer te botini be mission te to bien appelé binoté. Tout to coquille. Toi la pose qualité de méthode la quantité. OK? Donc vraiment Eza blaguité. Eza vraiment sérieux. Eza blaguité et programme eza ndeni baza na nécropole bientôt messe eza après messe. Ouais ba ke cimetière ba ke ba cérémonie 5 ans ya papa ba lobi ba saki et puis accessoire ba changer photo ndenge za la kaka. Mais tozo beta na 7 na vena biso gouverneur oya le kaka parce que André Kimbuta a saboté Papa Wemba. Ah oui. Alors quand il banga na kalamu na maya kalamu ayako cha Pierre Tomba na sema ya kalamu. On les a ignorance. Papa Wemba tilelo un grand star, le monument de la musique congolaise africaine. Toche le Pierre Tomba c'est famille kokokate, relation kokokate. Boluka place bana matongi bozozo place té. Té ba na place, ba so sta batuti. Bakima sont des aventuriers. Baba responsable na ba foyer na bango, mais irresponsable en dehors ya ba boulot na bango. Vraiment Kimbuta Papa Wemba boaka yo trop. Au sala ba avancer ya bongo point. Okecha olokoti Pierre Tomba, olokoti libanga na maya kalamu, o Pierre Tomba to sa monument Papa Wemba. Et ça sabotage. OK, mais un message au nouveau gouverneur Jantini Ngobila ya retrouver c'est bien pour nous ça. Jantini azamwa na poto ayebi idéologie. Jantini Ngobila avant na poto bayebi bakola na bayula boss na ba mikili na ba Pierrot Wawa bien vous comprenez donc eza blaguité donc moni soto beta c'était pas gouverneur na biso oya lelo
Gentini Ngobila, il y a boy makelele et puis il y a boy à célébrer makambo avec beaucoup. On sait les Pierre Tombal, il y a danger avec impact dans l'idéologie. Pierre Tombal. Monument Torocha na victoire. D'être battu là papa na biso Franco Lombo Makiad. OK? Donc Pierre Tombal il faut voir pour lelo Thomas Papa Zadal. Eza Sony, eza Sony, eza Sony. Mutuloko la papa Wemba atombo la drapeau ya RTC en extérieur. Libanda beta ba grand concert dans le monde. Hein? Mais lelo tout bon le monde d'ignorance. Tolo bati. Quelle ignorance? Ah ouais, mitema mabe na bango, ba kanti ba otika libanga ba kufate, ba date na bino toroye bango pété. Mais papa toi la poste toroye bango té. Mais date o le 24 avril, et ça monde entier. Non les deux sont à Paris, ba ça va célébrer messe. La Belgique, la Suisse, les États-Unis, l'Autriche, la Turquie, place tout ba congolais ba sali, ba sala yango parce que aza vie mo ko fongola ki batu. Aba ko kanga jeti, via fongola e batu. Ako lokota na foule la commission pe mutu. Voilà. Vous comprenez? Si les love idole na papa chéri, ba benga ke moto pamba pour passer à tala ba œuvre fait beaucoup. Abi non. Pona ba benga nga moto pamba. Atala le Michael Jackson. Abi non. Biloko mokili eza na tina te, faut te reconnaître à batu ba bien fait ba ça na mokili. Vous comprenez? Tous araba ingrat. Pourquoi tous araba ingrat? Mutu le wa papa Wemba 5 ans na ye. Bossa le loko te. Bossa le loko te. Tout tika ba fanti. Tika ba fanti papa. Ekomba black. Ou eza lipa nanguba. Non. Boke nango mabe. That's all you reconnaître ngote bo vandi ero bo mela ba champagne na basi na bana na bino. Bo mo nango ga lokwa mboga oto ya kotika ka bino. C'est eza monde d'ignorance. Mutu lokwa papa Wemba soke na victoire batie ma monument vraiment via beta vraiment hein. Prise na ye. Mais c'est ni nango za na prise le roi papa Wemba. Yem sanga mutu mo tanga ki wana. Est-ce yeba ko sele prise asala arnine. Na Kofi Olomide. Oh, abo yas asala arnine. Statue na ezanine. So statue ya papa Wemba so tega bwe. Oh, le nkuru. Batu ba yebi yango. So ya bino ya bozi ezawap. Ya nyoka longo ezawap. Ya mbuta masaka do ezawap. Donc tout nazo tumba bino po za reconnaître la date le 24 avril et ça rappelle et ça vérité et ça donc et ça un jour. Voilà comme je vous disais, nous sommes en plein Matongé Tozaka depuis Tongo. Bauti cimetière bauti rendre dernier hommage à papa. Oui, mais bauti talanding mamuzala kaka tozana bango déjà ils sont de retour. Bonjour papa. Bonjour. Bonne santé. Tranquille. C'est présenté Badbaye Bayo en émergence ou en télévision. Je suis le vice-président de la mutualité villageois à Molokai. Touti siko au cimetière kotika gerbe de fleurs pour papa. 5 ans après, il y a un reto nettoyé dans le siège Nabiso. Voilà 5 ans après la mort de papa. Ben précieux Nini, il a connu vraiment beaucoup retenu par rapport à la disparition il y a 5 ans déjà. En précieux Zara, les villageois sont toujours associés à papa Wemba. Banda papa Wemba Koufa, les villageois sont vraiment incertés. Mais bon. Ils allaient loi nature, et ça là que papa Kenda, mais bon, il restera toujours gravé dans nos cœurs. Il y a un geste toujours ça, les tombes villageois, papa Nabiso, donc jamais pour la musique il y a un geste au faut ça la mangapo la ça que non, azala toujours présent Nabiso. Voilà. Voilà, bien dans un cimetière, bah tu vas déplorer qu'il y ait l'absence de musicien Bela Mine ba monanité. Son débat musicien Bela ba monanité, ça bien comment maman papa c'était l'idole. Il y a ba musicien Bela à Congo. Bon, non peut savoir d'âge moi mouké. Oh papa a une bonne blessure. Papa a une bonne blessure à l'Obama Tanga. Hein? Il y a rapport à papa. Il y a rapport Matanga. Et tu ne pas bakolo matanga ozolanda bato bayaka bakendaka na bango biso ti lelo etomba villageois tozara toujours na matanga na biso donc so ba musicien baye o baye te c'est pas un problème
bon biso toye to se présenter na sima na biso toye bité na sima na biso soki ba roya ou pas mais bon biso to mona ba musicien té mais bon je sais ba roki na ba on peut roleka na sima na biso mona ça la commentaire exacté voilà to retenir au mingité programme à Boti cimetière programme ezali que ne to Boti cimetière awa to pema mukie après ba 2 heures to kende église pour la messe après messe to chiter ce soir dans couloir et puis après to panzani talara to na période de couvre-feu pour nous respecter ba gestes barrières donc voilà. Merci beaucoup. Voilà, comme je disais, c'est un grand plaisir pour nous d'être en direct Yamatongue ensemble na Bauti cimetière. Nous continuons toujours avec cette série à interview et puis à reportage à Batunion surtout. Restez toujours branchés sur Émergence One Télévision. Bonjour Tchakou. Bonjour. Bonne santé. Puis la glace c'est que Tchakou d'Afrique montazana ba nouveau maloba ko le zelo na quartier Matongue. Tchakou d'Afrique mobile à 16 mètres. Mobile à 16 mètres. Tchakou yo mukuse bo 16 mètres. Te so telinga na miso libando mo nga mukuse mais so telinga na miso akatso comprendre que état à 16 mètres yango. 16 mètres Tchakou. Mobile à 16 mètres yo. Tchakou on dirait qu'il y a Matongue 5 ans après la mort de Papa Wemba to Kutio Awa. Na moni kitendi nde lobi makambo. Kitendo ezanga te kitendo za papa. Eza nani? Eza papa. Tala pour présence nanga eza nde papa po. Na moment oyo ata mutu alati danger kolata lokola papa Wemba kozala te. Comprendre toye kupona olakisa bilamba te mais toye kolakisa nde mawa oyo papa tikela biso balobaka ofele aliaka na guna ye te. Aolia na guna ndeni soki posa poni madesu eza te matembele monani osani. Dame ndeti biso totikala bofele ya musique musique oyo biso tozala kolia oyo ezalaki papa aza koservir biso lelo papa aza te donc sadi basoif wana etikala kati na biso totikala mwa mawa moboye donc soki ambre ekoya ambre ezala entre biso mais soki ambre ya moto awuta nango libanda nango na moloka oyo ezala mabe po Matongue deja esiliki na ndenge nini toyokaki daa banews ya bamusicien oyo babaki bakoya na baoya na bango te na ndenge ya mabe te na ndenge ya mabe te liwa na yo wana ndenge ya mabe te toki déjà bamusicien oyo balobaki ke bakoya te mpe tomoni yango mais ça par rapport à ton emploi du temps na bango non emploi du temps na liwa concert nini yango asala yango yango mpo emploi du temps ekase yo mpe ntango odaye baye te oloba ni emploi du temps mutu non mawa eza mawa comprendre mutu ana expérience ya mawa te mawa ezwaka partout donc mawa so etape na porte na oyo ozala incapable ya gérer yango. Est-ce que vous comprenez liwa oyo veut beaucoup de vivre la musique bazwa liwa wana ndeko ko ela pe batu mususu to mona ngo banda pe papa kenda bato bazaka na bolingo wana bazala bango suna bolingo wana te pona vivre la musique ngo ndenge bango bazaka ko laksa bolingo wana faire papa tango lingi papa linga pe bana ende baloba so lingi so linga salite na e mais to mona bolingo wana ezala susu te bato bakomonse la sentiment na bango nani veki ngani oya nani azala ndanga ngambuko na komone za nani abia ya te koya pete yo pe ko dai na okaka ve mususu wana alata pantalon basi obaki oya te koya te po yo pe ko dai kaka bon le ba pantalon basi boyo tala ba clip te tala ba clip tala ba yo tandenga telemi tandenga telemi takuda nalati oyo eza valeur ya 10 communes ni montre valeur ya 10 communes para papa na para papa na saki oyo eza Versace ndenge mona lichi oyo elalaka na kati na para papa siko saki oyo bato baleka bayeba nini na saki ezalaka livre parcellaire à Congo evandaka na kati yao donc songa na lobeli yo seke oza papa Wemba papa Wemba makambo oyo alingaka sana mokili maikele alingaka kopia kite yango alalaki adaya yango moni siko oyo batikali envie maele oyo kozwa ata papa aza te me atiki miziki epesa maele yo kingani babenga oyo nani wabaki suna na za te journaliste nani oso fere gola fali pupa yo pe papa Wemba bamaloba malamu mpona o aigle oyebi papa Wemba lobaki non aigle en tout cas yembi banzembo tout balobi maloba tout mais so makambo boye ezanga esala faux bolingo wana o bozo wana nde biso to soutenir bino parce que papa Wemba lakisaka déjà que partage ya bolingo mobo alikumisa mutu kingali me ya danger comprendre a danger ma okumisa fali na ndenga mabete wana ndenge vraiment ya logique papa Wemba na baki grand poète na koyeba nyonso na tongo akoka okumisa pe misie mote voilà akumisa pe faire na album asuka akumisa faire gola yebi yango
immortaliser na mea culpa asani immortaliser na nzembo na mea culpa ba est-ce que banda ndo mwa bongo yango pe sala nzembo ngo siko melelo ayete to moni siko za poani olingaka oyemba biloko ne apona liwana oyena ote so elasine bolinga ngo ndeni bongo te na place to mola ndeni sona nga na bezo sona bato bele yo ke loba ko chaku d'Afrique esanga pasi po verambo mutemo ya kangana liboke loko ya tumbaku mutakufi oyete inane oyete desa to komina 5 ans siko obulani mo fleurer comme nécropole et comme ça bato balingaka ola sape bolingo na faire bato c'est très important dans la mokila c'est biso tout ba pèlerin toko dayaka ngaza chaku d'Afrique mundaleki monde entier na mbanga sala ba nouveauté maloba koleka zelo na quartier Bisengo mo place ngaza na boyo za la parking abaka po atana za na kara danger batsenga na maikena na oleka maikena atana lati bia so na lati bia batemsinga na Cristiano na leka Cristiano ya wana préférant malobe leka nyonso na ebele lekanga na tume na mbanga te monako basebisa osani na mboko yo sanga ninga kumsa papa wemba na mona wenge spray vandanga partout douce na ebia ngosiko soko yeno date to sani oleki pe mutu te na batambo bayebela kwa babubu eza su bubu te okomola ta biloko po papa wemba pesa ba image mobo to yebi biso tu histoire ko sauter te ba ko changer pe histoire te tozaka ba mike mais tozaka ta ba TV yo bongo na echaku yena nani yo bo bubu eza ici na nani na la ta bubu te kolo bubu nde to yebi mapeka na centre to yebi wa biso to yebi moi fuenge bima akomana biloko mike ya ba mike mais ça va bilamba basi pe otika te changer pas tel tel a changé la tête. Voilà un dernier mot par rapport à tout le monde dans notre village, Molokai, Banama Tongé, un dernier mot parce que Metz c'est à 15 heures après Metz, moi manifestation dans Nenga couloir na Sekuna, podium Michami entre Oshwina avec du stade. Un dernier message par rapport à ça. Ouais, message est ça que ndenge bokanisa ki soki boyete jour ngo ekufa nango, journée ngo tanaki. Journée vometani RPSO ke kande kenda chaque jour. Après, tu préparer mon bangé à Metz. Abbé Coco, dans ça là. Yoka Abbé Coco, et puis année nini, tu vas finir ma musicien, tu vas satana, mais papa et Mazala relationné à Abbé Coco pendant combien des années? Parce que ni dans l'équipe pape n'importe. Prophète ni dans l'équipe pape n'importe, mais pape. Andima Coco n'a pas parlé de ça, maman. Yom de l'oboza danger qui danger dans la poche et Kofimba. Les arrêtés, Ngos, il y a Marambote, Panthère dans l'obscurité, Poche Bandina, Luquet, tout na cheville. Oscar Marie, tout ballon m'appelle, papa finira, m'appellera Kochiba. Moudabota mana ballon, mais ma maman n'est à la ballon, Oscar Marie, tout, les millionnaires en culotte. Nous allons bango tembeti na suka biso to ozaka na présence ndenge papa lobaki mi dozo zwaka chaku d'Afrique zwaka baba wana ndenge mabete wa vraiment mi souffre mona po TV za radio te mama e baba mona benda chaku d'Afrique sama seri mabala 16 mètres bazwa yo wa chaku na kama yo za mukuse 16 mètres te sotelinga na miso libando mona nga mukuse ndo moni wana o te va no reblante nga za plasma mabala 16 mètres yo ka taille et là ce garçon ato na mboko osangelo te ponga za mwana fati poza fati libanga na ebisa yo béton bloqué dosa wana dosani na mboko. Voilà, merci beaucoup Chaku d'Afrique, c'était un grand plaisir aux anam Chaku d'Afrique. Un message par rapport à sa père nyonso tu vas me souper ba monanité na monika yo na monika mususu tekana yo ba mona la bango tala ndengonga basape balata la bangonga omoni basape bangonga basali baza 18 mois molilite opoani baza molilite elamba esali nini climat batala pe lamba moni na fête musomo na vraiment que mutumali ngaka 3h fête atango ça ya ngaka 3h poani 3h ba criminel ba ko melo mais poani butu te lambe bomba makate ça mabe moyemba mabe ate e mara danger yo sape siko olataka nini yaka na moyo yango 13h na matonge be ba bango ya sans DSLR et filmer bato ba lula obona présence no okoka on espace ça perd faut comme ça mutu moi ça perd faut ça na la papa mbabaki ato là ta bien faut ça na place moi ko ça ta muke et la mbeza mbongo papa mbakenda kwa kading te aleka kato te
D'ailleurs ben la ti beza kwa kading te katote louvo pe. Bamba ba photo nga kuna baluka nga na ya te. Oh. Na ya te. Na ya te na kuna na somba nini? Oh. Na somba nini? Poso na sombi to kutani bo ba to yambani bandeko. Ezaka te nga linga kuna te. Yango moni ba japonais musuba koma fole kande kuna aleki papa wemba zaki na relation ba maître couturier te. Bolimbisanga za na relation maître couturier te. Ba maître couturier ba mbote sira boza bo samsa malam sava. Mais papa wemba zaki na relation na binote. Mais ba japonais ba lelo. Relation na liboso fo couturier. Oh. Ok lugelo mo ya ba te ya vie la des fois. Ve sali peso ça. Alors que l'homme avait des fois, moi, je le roi innocent, mais là, c'est le roi fait des fois, bendi, mais pendant pour habiter sur mesure. Japonais sur mesure. Il y a bon côté. Japonais sur mesure, bon côté. Japonais, il faut que l'ambani n'y ait la taille. Et l'ambani a pris n'ango. Au contraire, nous autres, Miki, on peut la maman, nous autres, Miki, fan de calme. Les attaques, il faut qu'il n'y ait pas tailleur. Ne singa qui n'a pas tailleur. Até la mère, mon nez ne faisait bien. Les bangs, net, n'est pas bon. Mon nez, n'a attend le bâté. Mais souffre mon âme. Nana tan lobate nazana ta ko lobate papa mbalobaki atelemaki kaka mais alobaki te batu balula ki c'est tout na eloko ko pouvoir batu teke na lati papa mbalata nyonso elo na sepela matonge pona bana moto babetaka papa wemba yo ba dili système batuli na tan oyo oh na yo ka bango te na baba tu na papa wemba viva la musique mo lokai ba place to za matonge yango wana bafula ka batu nga mwana banda chakuda fuki libanga tina yaka bwezaka pona papa wemba so papa wemba te kutem suna yate tobota mabatu tukufa bakombo est-ce que beloko tobota mabatu tukufa bakombo pona nini soki mama boti mwana hôpital batu na boti mwana ni nini moi sito mobile batu na ta boti kombo nani te kombo yaka na sima mais tant tokufa kombo tikala na liboso pona nini so mta kufi batu na mutu nini na kufi te batu na kaigwa kufi soko sali comme nos grands makamba boye sale melao voilà na 5e année mais au mona makambu ba mindele bazoe batu bazoe papa mbazana yate pe a sonam aza ate me batu ti bazoe po ba bi eloko ya salaki ya malamu yango etikala kata batu yango batu balanda kaka elo malamu balanda yango. Voilà un dernier baba mbote poto kabwa déjà. La mbote langa na pesa na famille avait beaucoup. La pesa mbote na ba mama tout fait beaucoup la boto na bango ya liboso mama Amazon. Pour papa mbazali mama atu azali star azali na ba mama belé ba se belé. Azali na pour ça ba ne belé za star papa tabule ba bota 84 enfants. Siko obota na mo sima ngulu. Te simbate so ngo pesa mama mbote faut pesa mama tout mbote na ndenga libanga mama Amazon merci na ndenga mabete wana na so la claire wana so la vraiment claire take chakou d'Afrique na so la claire de mbote vraiment na mama tout bana tu papa wembe sika bozali boza toujours même moral bo milendi sata vivre aller panzana mais bino boza toujours solide papa zate ata bo misika boye ba ke wana ndeko na yo soka zala passe sunga e bolingwane salati lelo na pesa suka e pa bango na te wana suka na famille na ka tso na so mise na pesa mise ni mbote na pesa mbote na Canada mobimba ko na peki PG be yom dozo sunga Canada na pesa mbote na Turquie Joël Ekoufle mon lat ici soit qui m'appelle papa finira m'appellera Kochiba Joël Ekoufle libanga na pesa mbote le wala mutu le wa na Angola to bo sentir staff le bourgeois na Angola balela Petros Chakou d'Afrique zo tikate one mobile bo la solution Virginie qui a décidé, il y a un comme la Luanda, bah Vito, mais c'est Vito papa couleur. La Luanda, on est bino mtozana pour gérer Luanda. Il y a Jean-Paul, naïbi que Libanga toujours Chakou d'Afrique, folle na Soudaf, la boîte qui va massa msoussou, oh baza place va jouer les botouli. Chef de guerre, Zibafata. Merci. Chakou d'Afrique, on est ensemble. Merci, restez toujours branchés sur Emergence One Télévision pour ne rien manquer. Tous les Gaulois, tous les gladiateurs, vous s'abonnez massivement à Emergence TV One. Awa, et pas un de mon amido. Awa, bon, on a solo ya papa Hervé. Bon, on a tous les masolos politiques. Ma solo ya Bible. Ma solo ya bon, ils ont sandisa. Ba Congolais nioso. Le général Audrey, joueur à la table, prend ça avant dans la banté. Vous s'abonnez massivement à Emergence One TV, meilleure chaîne YouTube.